Mes condoléances dans la famille Sam Mobimba. Ok. En particulièrement à ses enfants. Mes condoléances à moi Sinae actuel, Ezabongo Benita. Mais on a félicitations Nicolo. Na pesi félicitations pourquoi nazo bané courage na félicitations. Tala na ba audio wana zo harceler papa wana pona koloba na ye fasenga divorce ba kabona parce que papa nsa akobota kate. Ye moko mutaya na papa nsa na réseaux sociaux. Ya. Yo ye na mobile no na réseaux sociaux. Yo moko zui ba enregistrement vandisi mobile no zo parler sur ba maladie ya nzoto eza na mobile na yo na mwana mobile na yo. O enregistre bango. O balancer. Akushaka ete. Asalaka ete. Tout ça pourquoi bimisara ba audio wana parce que pas couvrir infidélité automonaka ya sextape dans les réseaux sociaux. OK. Aiko exposer ce ko mobile. OK. Pona ko faire quoi biso nini ke lokwa mobile na ye azoko ko satisfaire yete mobile a okoka ko botisa yete. C'est mieux yango moni akendaki na ye ko bimana ba jeune garçon parce que a supporter mingi. Divorce na papa wana mais papa wana kufi. Voilà pourquoi on a dit félicitations. Tikali siko libre. Elle peut faire le sextape comme elle veut. Oh là. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo shingom de tolo ba toujours mbongo shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est Du sérieux.
Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, vous qui allez suivre cette émission de l'autre côté à Sarato la télévision, soyez le bienvenu. C'est votre émission Le Code de bonne conduite, Yango et Bandi, Bandeko Balandi, et Saliga Lissousou, et Sengo Namokolo, Lelo Yakoya, pour nous présenter l'émission depuis quelque part na commune ya Gombe. Awa, décor Moussoussou, juste Pembe, Nyanda, Koya Mama Sarah, mais Bandeko, Makamozali Minene Mokolo Lelo, Internet et Peli Moto, réseaux sociaux et Peli Moto. Likambu ya ndeko na biso ya mwasi obino boyebi na kombo ya Benita oyo auti ko perdre mobali na ye. Mais liwa ya mobali na ye tout autour ya liwa ya mobali na ye makambu etondisa mi meke. Bobo sanité que il y a pas longtemps ici ndeko na biso ya mwasi azalaki étalé sur la place publique. Bobo sani pete ke ba audio moko elekaki awa na réseaux sociaux pour na ko signifier que ndeko na biso oda autotika biso que son âme repose en paix. Ezali question ya mort à mutu toko sala ngo commentaire te que azalaka c'est une personne maladive. Dernièrement peto yokaki ba audio elekaki awa na makambo ebele oyo ebandaki kocha en cause papa na biso par rapport à ba maladie donc abelaka bandiko balandili wana ye et yo kobimisa sous ba vérité oyo peut-être batu ebele tisiko bazo comprendre en côté mais babalobi pété que liwana yepé ekoyi kozala causé par une personne mais nous ne savons pas nani oyo akoyi kozala derrière wana nazali na mama Sarato là vous savez que c'est une influenceuse azali parmi ba epé basalaka ba analyse ya kitoko malgré ba analyse dangana Sarato là nazo insister na ba émission nyonso et komi kokoma lokola sujet ya koluka ba tête na biso pendant que beaucoup de personnes basalango beaucoup en avec les bons dieux aza awanaye toko banda analyse na biso boye na pesi ba meilleur fan le meilleur abonné président bébé Angelos Karwan maman Celia Kinkela maman Nathalie Nana Musibu maman Makiala Kumba maman Bijou Ketani, maman 90%, 1000 respect au Bongana, papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda, kilomètre à Calgary, maman Yvette Mbangu. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à la marraine Sheila Mfoulou. Sheila Mfoulou. Un grand merci à vous et pourquoi pas maman Ladi Bokolombo. Sarato l'a déjà à Zotalanga. Pour Mikolo, yo. Décision est non dédicace na ba émission. To bandi émission mais comprenez, fallait que ajouting la marina, ajouting la marina is Sheila. Is la marina Sheila Mfoulou. White. Ouais, c'est Sheila Mfoulou, c'est l'ami à maman Ladi Bokolombo. I speak. Yeah, Sheila Mfoulou is copine is mama Moms, oh yeah, thank you. Moms Lady Bokolombo. Yes, voilà, donc you are dedicating small. I finish. Me, I no dedicacy. I not accepted. You are dedicating small. Voilà, merci. Dedicating petit is good. Merci beaucoup. Je pense que bokozwa lelo bosunga biso bandeko balandi imour na bino bolinga mingi ya anglais bozwango lobby parce que lelo sincèrement le temps ils a vraiment serré saturé donc ils a vraiment saturé il faut que j'aille aussi de l'autre côté de l'hôpital nzambe aosunga toko mananu wana mama Sarah mbote na otadi mbote na batu nyonso ba olanda biso na ngonga partout dans le monde nzambe na lola za na bino. Voilà la toute première question Sarato là la place le respect Sarato la apesa kanaba mort ezalaka nanoni tadi biso tout outa na mabele tozonga na mabele. OK. Respect na ba mort est important. Batu bakufa ba mérite respect okay. Sauf que même batu bakufa te même matang mérite respect. Voilà. Mais lelo ezana batu balakisa biso ke muta kufa zana tinate ukofinga uko sekwisa na mafinga uko sala nyonso uko sala alors na epte so ezaki lelo wa rasu na respecter donc ngai na estime na beaucoup de respect
pour na bato bakufa parce que naza parmi bato babungisa ba être cher. Okay. Moi so bungisa être cher na vie nao. OK. Pourquoi bungisa papa mais papa na soka zaki responsable à sunga ta bokola to ebi ko yo capacité. Ba être cher eza tam su mama moko alokota yo aza ndeko noto malokota oyo muta bokola atangisa ba classe. Aza être cher so akufi oyo kapasi. Donc nazwa moi occasion ya obungisa être cher na vie nanga. O ezala bongo mama botinga parce que c'est une mère ya baloba mama pesaka o ya zwa nga et pas maman nanga bala maman nanga na zwa ka que une mère se sacrifie pour ses enfants. Surtout. Maman côté kaliputa pour moi na tanga maman ko sa ki boy pour moi na tanga donc azaki être cher pour nanga voilà pourquoi on a une estime avec beaucoup de respect pour na ba mort. Merci beaucoup Saratola. Merci, bon, vous allez m'excuser, beaucoup de personnes vont au kansaet et ali question mo piège ou bien polémique mais naza besoin na yebanano Saratola relation na yo personnellement avec ndeko na yo ou ndeko nanga collègue na yo concert na yo Benita ezalaka nini? On n'a pas de relation. Aza tiktokeuse. Nga pe na kati ya TikTok. OK. On se voit souvent sur TikTok. Une fois tosolaka na ye. Ezalaka fallait na sala na leka na émission na ye moko babengaka émission yango libre parcours. Libre parcours, OK. Voilà, dans les canards répétés. Maman, s'il vous plaît, comment ça m'a volé, mais tu as la place publique? Non, donc il fallait dans les canards émission, on a libre parcours. Dans les canards à peine émission en côté. Et à part ça, on a des pomme, on a des réseaux sociaux, on a sextape et tout et tout. Alors j'étais obligé, le Reza Moussa Nanga, on doit toujours, on a le bango, l'actualité nous oblige toujours de faire des analyses, c'est très important. Pas les insultes, mais faire des analyses, nous sommes obligés. Okay. Alors voilà pourquoi je me suis permis aussi l'analyse d'un sujet na Ewana. Okay. Et mais toutefois, on n'est pas des amis, on se côtoie pas, on se parle pas, mais au moins on se voit sur TikTok. Voilà. Mais aujourd'hui, Petozali na sango yamawa kakandeko wana oyo pe peut-être bo solane une fois, deux fois na TikTok pour na au passer na émission. Où tu peux perdre être cher na ye Saratola, où tu peux perdre être cher, mais liwa na ye ezoko nécessité makambu et belé, les gens racontent de n'importe quoi. Abato kotana na mozino na likamu. Toi d'abord, lorsque tu avais appris cette mauvaise nouvelle, il y a disparition, il y a ndeko oyo azali ndeko ya mobali lokolanga oyo ba audio et tambola na réseaux sociaux et aujourd'hui il ne plus akufi oliepe afanda na kimia le même batu oyo babasala ki lobby ba analyse ya mabe ya malamu ya tout et ce sont le même personne au lelope ba siéger par rapport ya liwana yi yo koki koloba nini Saratola face à cette situation. Déjà mes condoléances dans la famille Sam Mobimba. OK. En particulièrement à ses enfants. Mes condoléances pe na moi sinae actuel Ezabongo Benita. Mais on a félicitations Nicolo. Félicitations pourquoi? Nako s'expliquer. Merci beaucoup. Donc pour na liwa ya papa na biso ça ningo utoloba. Que ka ba même personne wana nde batu ba même personne wana nde batu ba salaka ba émission ba accompagnaka makamna ye et ba même personne wana lisusu ka bango wana lisusu ba eko sala ba eko zwa nini ba eko kolobela liwana na ye et comme le kola sujet bato balia na kati ba mela na kati. C'est important. Papa wana komi important ya okota réseaux sociaux pourquoi ngai tozwaka exemple nanga. Obai nanga za artiste musicien. Mais Diego a muta polémique te. Diego a muta mafinga te. Mais il est tout le temps dans les miniatures. Il est tout le temps insulté. Pourquoi? Parce que Azana Mwasi Moko Aza célèbre muta réseaux sociaux. OK. Papa wana Mwasi nae aluka kiami comme sa star na TikTok et sans qu'on rende compte que Azana mobali moro ou Aza personne publique te à protéger. OK. Tadi ebinga so nazalaka so mobali na ngai papa Diego azaki personne publique te.
Nanga ina changé même façon de faire l'émission. Toi tangana tika. OK. Et puis tangana tika pourquoi? Parce que banga bando simba moto aza personne publique tenga bando choquer benga bando déranger. Sikoyo enge bomelanga pe libala. OK. Parce que aza personne publique te a supporter ma finga te. OK. Siko Diego e considère pas aza personne publique azala ya na kati ya monde wada yebi. Afinga ma déjà. Donc voilà pourquoi Simba. Maintenant yoza moi soza na mobile aza personne publique te yoza public. Il faut yeba oza na ba limite yeba makamni ni yozo sala parce que comment protéger ton nom, voilà, tes enfants pour kuane toucher te. OK. Alors, yemoko mutaya na papa nsa na réseaux sociaux. Yaya. Yo ye na mobile no na réseaux sociaux. Yo moko zui ba enregistrement vandisi mobile no zo parler sur ba maladie ya nzoto eza na mobile na ona mwana mobile na yo o enregistrer bango o balancer. Est-ce que t'as dit toza obligé à faire l'analyse sur ça ou pas? Nous devons le faire logiquement. Tozui susu na répondre au cas Polo Bika ba même personne ka ba même personne pour nga pe na parmi ba tutolobaka to chaka na ba audio na za su parmi ba tutosali su analyse aliwa. Alors ba audio nyonso oyo na oye moko mwasi na ya solola na ya na eza na réseaux sociaux bango moko batu babimisa. Donc lelo esko papa nsa wa koma déjà personne publique pas comme public akufi. Nous devons faire des analyses sur ça, on doit parler. Toza wana pona kozongisa molimo na epe manakimia. Poza muto ayaki de moi si na kotela biso na réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc voilà, c'est un peu ça t'as dit. Mais aujourd'hui disparition na yé nazo ke nanu na ngamu ya maladie makamwa musuzu tozo yango malembe. Lorsque vous regardez ça, penses-tu qu'aujourd'hui, Madame Benita Akoki Kozala, la bienvenue à la famille Wana, après avoir Babiloko Nyon Sezalaka exposé sur la place publique, entre autres les audios expliquant que Papa Wana Zali diabétique, Papa Wana Zali boye, Papa Wana Zali boye, est-ce que famille Wana aujourd'hui, Bakoki Kozala vraiment fier na moi si oh ndeko na bango atiki? Je ne pense pas t'as dit parce que déjà, tant que audio ane bima, tant que comment qu'on finit sa papa nta, famille déjà, ezaki au sepelate. Déjà t'as dit bah tu vas bosser na tes locaux yo. OK. Ezara moi si akuta na belle famille au balingi. Soit balingi au pona ba intérêt mo boé. Oh sala bango ba don ba cadeau. Mais la majorité sur 100% ba belle famille balingaka moi c'est ndeko na bango te ba monara on dirait yo boto la bango lo mo boye confiance on comprend ayebi ke so par exemple t'as dit banda opesa biso chaque fin du bongo liande a bali boye bongo ebandoke pas moi si engagé voilà donc moi que toana les arabes automatique famille mobile elinga moi cité. OK. Alors, na makambu susu ya ba audio wana ya kobima na réseaux sociaux, je pense pas que famille wana ibanda sepela na mais déjà babala na officiellement, ils ont rien à faire. Mais est-ce que Sarah aujourd'hui peut ce qui totali na kilina na ngambu ya o ba uta ko publier to monaka motakala biso nyonso na place publique awa ya ndeko na biso na moi si pendant que azali une femme mariée toyebi pete so esalemaka avant abala ou après abala nzambe kaka na ye moko bayebi na oyo ya maladie ya bodio. Est-ce que ekoki pe kozala moko ya élément pe ya eloko oyo ekoki komema lelo ndeko na biso atika biso na sena mokili? Bien sûr. T'as dit n'a dit commandement balobi il ne faut jamais révéler les secrets cachés, les secrets d'une autre personne. Faut bomba secret. T'as dit lelo yo bali mwasi na o obela ata msusu prostate. Bible elo bana biso pour le meilleur et pour le pire. Lelo t'as dit oza makolomi baloza maboko mbalo bali mwasi na o kutani na accident moko mukongo ekufi to barin et baby oko wa osepelise su na mbetu te to okmoyo bota eza susté. Alors là l'amour que moni babimisi vidéo mwasi na akenda vacances place mobo a couché na garçon et salondeni moralement dana okufa
Non, bébé. Tolongo na concept wana. Toye sikoyo tadi ndo osana obelaka prostate, obelaka ba maladie moi mebele moi moko mibale misatu mina emitano. Siko na kati ya ba maladie wana oyo obelaka tadi bayebisi yo ke ovandi olalo la muki okutango na famille te mais na monde entier ba camarades ba connaissances ba relations bazo exposer yo na mwasi na yo na conversation bo solo aninga mwasi otaliso ba maladie oyo zanango bimi na réseaux sociaux. Lobi na tongo na signé divorce. Côté santé na oza déjà maladie. Obika jamais. Moutuna nous coûte soki tadi ozotambola inconsciente wana sida moza inconsciente oyebi koza la bonne santé. Une fois ka okende hôpital bayebisi yo ke basalo check up kaka ba confirmer que y a 4 lettres. Ba maladie banjo les mêmes jours obandi obima. Lobi diarrhée, lobi kuna donc ba symptômes tout et pour s'afficher et muta ko umela te souci le nzoto akufi. Pourquoi so muta obela to chérira bango? Pona opesa force na espoir que ozobela mon kufa te tala biso to lingaka yo to wana on a besoin na yo. Ata mama na ndako soko abelisa mwana koma ko chéri ata mwana na so gangela kae ko gangeza suste. Ata sali mabe ata bebisi eloko moyo gangeza to parce que azobela a mérité ba chéri. Voilà. Siko na ba moment nyonso ya maladie ya papa oyo azara toujours exposé na média. Soit ba enregistrer, soit ba bundisi bana na ye koti na média, soit ba fingier, soit. Donc allez-y comprendre. Nous sommes obligés de faire des analyses quand même, t'as dit. Tuer quelqu'un, zara te fona zo poison na tie. Koboma mutezara te fona zo munduki. Koboma muteyaka te fona ko chembeli. Mais okoboma mutu na maloba. OK. Oyebi ke muto ndenga za boye na état za nango azo supporter le côté T, azo supporter le côté T, mais quand même on sala makambo yo eko mema ye na liwa na facilité. Voilà. Ça ce sont des choses o eko mema mutu facilement na liwa. Donc voilà. Mais moi aussi j'ajouterais quelque chose et sincèrement prenez aussi le temps de bien comprendre les choses pour s'engager. Ouais. Surtout les hommes, nous les hommes, nous devons prendre le temps pour bien faire les choses pour s'engager. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, se marier, c'est s'engager dans eloko moko boye oyo kobima na yango logiquement ezalaka liwa il faut et séparer bino. Ouais. Et aujourd'hui, aimer une personne pour moi, c'est accepter l'autre avec ses défauts. Vous acceptez et puis vous supportez ça. Mais le lot est le contraire. Il y a au principe été Yakabiso. Pourquoi? Parce que namonaki fiwana alobaka bien internet. Pourquoi? Parce que namonaki garçon a s'exprimer bien na français. Pourquoi? Parce que nazo luka sécurité sociale. Et peut-être aujourd'hui, on ne pouvait pas rester comme ça. La femme, c'est cette personne-là. C'est-à-dire, la femme donne la vie. Moi, si Azali capable de changer mon bali, na 3 jours seulement, si c'est une femme consciente avec ses 2 pieds sur terre, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Lelo Sarah li mama oyo ndeko nabiso Benita oyo lelo tout le monde en parle. Oh bazo koloba ete il paraît que yé moko nde muto azali à la base il y a disparition il y a mobile na parce que ayebaki ko gérer pe ko protéger couple na ye na mobile na yete yo koki ko répondre ngoni. En fait, tu as dit, quelque part, tu as raison, parce que liwa pena est clair, tu as dit, quand on a une maladie, on a belaka, papa t'a dit, papa dit, on a révélé, on a média, c'est le tuer. Au bominga. Et ça, c'est un peu que on va tout banger la mabete. Au bomino ngakaka déjà. Que na bomba maladie mo boy batu baye baraté mobali na yo mutazo révéler ngo batu o do yebisi ba mokongo na yo
Oh donc ebisi malokolo na yo. Voilà pourquoi nazongisi yo na félicitation nazopesa ndeko mwasi. Na pesi félicitation pourquoi nazobane courage na félicitation. Tala na ba audio wana zo harceler papa wana pona koloba na ye fa senga divorce bakabwana parce que papa nsa akobota kate. Akushaka ete. Asala ka ete. Tout ça pourquoi bimisara ba audio wana parce que pas couvrir infidélité automonaka ya sextape dans réseaux sociaux. OK. Aye ko exposer ce ko mobile. OK. Pona ko faire quoi biso nini ke lokwa mobile na ye azoko ko satisfaire yete mobile akoka ko botisa yete c'est mieux yango moni akendaki na ye ko bimana ba jeune garçon parce que a supporter mingi. Siko yebisanga siko tadi ya supportaki mingi. Bible ezoloba na biso le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire c'est ça. Obalaki papa wana otalaki âge na ye peke papa aokende déjà na âge moko élevé akoka ko supporter ngate. OK. Na akoka pe ko supporter yete sur le plan sentimental mondima qui est au moins pose ali na besoin ya poto. Alors assumer. Siko tango zoloba ba maloba wana na papa wana. Eza po papa wana abika takufa. Eza pour nous choquer papa. papa. Ya bande ko luka moyen nini ba osala divorce na papa wana mais papa wana akufi. Voilà pourquoi na bisi félicitations. Tikali siko libre. Elle peut faire le sextape comme elle veut. Oh là. OK musika hein. Elle peut faire le voyage comme elle veut. Non, t'as dit. Tu sais que ba to belé pe ba koka qui peut comprendre ngo. Bazo comprendre te que moni maman bazo combattre Dieu oyo parce que les choses cachées il faut biso to bimisa ko triangle panzango bandeko nanga ba akopingila zona live oboma oti bandeko nanga ba youtuber ba mona makambo il faut ba analyser sur ça. Voilà. Batu bazo komela batu ba journaliste o humanisme quel humanisme bolito za nango mwasi na ye moko kuta bimisi ba nudité ba maladie na réseaux sociaux azana humanisme te otala ke papa aza maladif. So na bateli yete akufa ye moko mwasi aza na humanisme te sko humanisme ni bolukela biso eza musana biso to sala bolukela so humanisme ni to za nango. Non, il y a pas de l'humanisme. Mwasi na ye moko azali na humanisme te ke na protéger malade ya mobile nanga aye nango na réseaux sociaux pa bo mobile na siko biso to sa ndeni. Siko Sarah na compléter. Na zonga siko na point on azoloba ke yezo mériter courage. Mes condoléances c'est pour la famille ça. Bana wana batikali ba orphelin na ba orpheline basangi papa na bango. OK. Donc nga na opesa mes condoléances na famille ça. Mais courage na Benita accompagné na félicitations. Ba audio ezali j'avais nazonga ki lobby hier na tchaki quelques audios. Place azolela il faut ça la divorce. Banda bala papa wana satisfera eta atelemate. Donc yaya qui n'a pas couvrir infidélité na ye. Mazobo ça que dans la Bible tant bobalani bosali mariage civil. Bobalani officiellement même na miso nzamba omona que moi seul aza désormais moi c'est à tel. Est-ce que nzamba yeba que loka ye mobile ne sexe ça la raté a comme obligé à okeno bimana ba garçon mususu non na Bible ezate. Elle n'a pas ce droit. Mais pour le meilleur et pour le pire tant comme on constate que papa wana zo satisfaire était forcé un divorce au comme non libre. Si qu'on voilà pourquoi Benita zo mérité félicitations pour azako luka divorce mazui yango à vie Officiellement. Elle peut faire des sextapes comme elle veut. Mais est-ce que ça là ba voyage est-ce que mobile na kufi na hôpital ya zaki na Chypre. Oh. Auti Chypre. Et l'isola Chypre wana erongi ndanga na lingi biso to bandango te. Na betango boye ba l'isola Chypre nga na zui yango 2 semaines passées. Na zai nango. L'isola Chypre. Donc batu l'isola Chypre roya. Na ba de apingila ba obeta l'isola Chypre mais ba vandi sango ndate ba na matière complète. Ba élément ekotana. Ekotité. Mais ba ozwa. Bon diso ba beti l'isola Chypre. Tout ça nous analyse. On se comprend. Donc, yé pour na yeza félicitations parce que likambo yo banda ko lukelango ba procédure eye na ba pété. Procédure linga ki umela. Surtout ya poto. Et umela kapo bandi ma divorce. E nga ki umela. Soko jusqu'au procédure nga ki umela. En dehors ya procédure, so y pampa saka sa boyaki. E nga za sumula ili susu. Donc, na okutu ke maman, divorce automatique à vie.
Donc linga na o mibali ndengo lingi sala ba sex step. Non, elle mérite le courage et puis félicitations. Voilà. Sarah, place au pays nazaki na besoin na chayo. Batu ba lo ba o muninga na pasi na ebsibino Benita sepeli. Akomi libre. Azaki na kaka. Tadi ngai naza makamusu na lobela te. Le nom dit le derrière la caméra. Naza na makamusu na sala ba analyse te. Mais oyebi soki na salaka analyse ya Benita ezaka pona titre ya femme mariée. Femme mariée bakangi ye na infidélité na vidéo ya sex tape. Yango na chaka maele nanga na mona kango ezeloko etali ba couple, etali bato babala, etali biso basi na apporter moi conseil moi un plus. Neti boy. Na yebi nanga komi netela te la femme seule avec wifi. Si abimisi vidéo na musu stadi est-ce que etalanga neti nani. Voilà, mais Sarah kakawana natia moi mungu azaki na kaka akomi libre natia moi mungu na makambu yo ozoko bawana moi c'est mon baba yo kisako sentiment te akomi ne libre asepel na to ça na moi analyse parce que moni déjà bocho les zo salanga si même pour 5 minutes ba audio ebimi en puissant à ça la ressource et du coup sex step ebimi sex step pour te bima liboso non to sangsakaka nyonso. L'idée c'était quoi? De le faire et venir montrer aux gens où ko salango pour na ko bomba yango. Quoi? Le sex step en fait. Tes sex step ezaki te pour montrer aux gens. Sex step ezaki pour a bomba mais malheureusement compagnie bazaki na ye a exposé yango. Donc okimimbula ne balé. Donc regardez à quel niveau de fois que biso batu Akimi ta koko. To à la jeune garçon. Babette biso batu. Des fois de comme babette, excusez-moi. Le Kolanga t'a dit une femme qui me respecte par exemple a sa kanga respect azali soumise. Mais parce que par exemple cette femme n'est pas vraiment propre ou bien ayebi ko yamba batute na ndako ale nazui na bandi ko exposer yé pour que ne koluka fille mo bodon kachaka make-up ebele azalaka propre mais à respecter ngaite azui bolumbu nanga abimisa ngo na balabala batu nyonso bamoni yango wana babenga ngo c'est la justice de Dieu ezalaka ya nzambe pona kibo mutu boye je ne pense pas que mutu akoki kolinga komi filmer ou bien ba filmer yé pour batia na place publique. L'aveuglement là vient de Dieu. Pour abimisa misala na biso nyonso to sala kana nkuku abimisa ngo na mpoisa. Pour ete ya batu misusu ete ya yo et humilier yo. Et na kati ya humiliation na soko zui leçon te au santété. Nzambe ayebi ndenge nini afrapaka même après 10 ans vous allez le payer. Un mot pour to luka moyo yo nanga to kabwana Saratola. En tout cas minga olobeza te tadi courage na Benita, félicitations encore. Félicitations on ande makama félicitations on ande masara no lingango moi mingi te pour ezoswa non elle est libre t'as dit aki na kaka yo ki ba audio te na ko tia musule on a pourquoi moi j'ai des audios ozomona ke mona moi ça so lela soli kutu makama intimité na ti pas grand frère na e ke ngata on a bala na papa ntsa na e ba te katele marate na kishasa to tikala osala te. Na yo découvrir ma ambiance tout cas na poto ka ko pesa nga mwana te to kenda tipa ba médecin babi aza incompatible. Tala na ya akomi na poto akuti papa be ya ba prostate ba cancer et tout santé papa ya ki de bien te. Alors yo bala qui est déjà assumer les meilleurs et les pires. Mais à ce que moi je sache aussi avant le mariage examen belé et senga maka est-ce que ya ko sala ngote t'as dit audio ya yaya na ye moko à répondre ye alobi oyebaki que papa wana okoka kopesa o mwana te olinga ki pour okende poto juste pour un intérêt mon elle était là avec cette papa juste derrière ses intérêts nazana ba audio mususu muta maladi mais azo harceler azo bane oza motema makasi oza vrai tenanga obombelinga babiloko na ba mapangu no ebisanga lopangu boeza ya yo apo komi o eza lopangu a famille. Est-ce que tu comprends au moins? Mais mutaza na maladi na se ya maladi bazo harceler ye pona ba bien et logo pe comment ko bomba le sous mokili o si tout soki oyo ko bala na don na Kinshasa communauté de bien
yango nde bato bakoma ko bomba te bato batalaka avantage bango basalaki communauté de bien oyo baosomba bango na papa nsa mais oyo akuti papa nsa eza ya ye na bana ye aza na droit te mais ye déjà toyebi ke papa nsa wana pa amayele a docteur amayele penses-tu que non elle va bénéficier des avantages ça des avantages des avantages à mabe écoute ça que ndenge papa nsa akufi soka akufi na banyongo tadi Benita akozala malheureuse vie na mobimba muto bando futango na ndenge ni mpo banyongo eza mutu musu mutu adefa mais basala communauté de bien OK bato botala ka avantage à communauté de bien et bon des avantages batala ngote deli ke mobala ko okufatike le charge OK et ça lokola dans une nation on appelle ça la continuité ya azone fa banyongo bosutika mutu akufi po mutu so akufi nde makambo ebimaka oyoka oyo adefa mbongo mo na banque adefa mbongo mo na banque siko so atikaki pe quelque bien yango l'état au saisir yango tout ale l'état bando proposer bino boteka ngo ya longola bambongo na ye oyo mowe atikaki donc bato batalaka ba avantage te botala pe ba désavantage au moins moi si on atikali na voilà danger nini yo ozomona nano liboso ya Benita danger oyo comme on a que peut-être après la mort de notre papa ma bémo bopena et kolanda ye na sima et puis un conseil pour na ndeko na moi si parce que za moi si lokola yo ma bé Rolanda je suis pas Dieu nzamenda yebi danger en fait danger ngana Monica ka a ko perdre tout elle peut tout perdre parce que na conversation wana le monsieur il était vraiment intelligent à comprendre que moi soit linginga pona mbongo pona ba bien nanga OK je ne pense pas qu'on a la bénéficiaire mais à kokipe kozala so nzamba lingi OK danger on a zomo neza que so papa na tiki banyongo Benita mtafutango eza danger mon pisto batu ba mona te OK alors conseil ngana opesa ezate parce que elle connaît moi ebele et puis azamaele azara mature a mukolo a commis na esiko libre elle peut faire son choix à cause la o alingi courage ma sœur courage accompagné na félicitations parce que enfin on commis libre o bandai kolela na ba audio o bandai koluka luka koloba loba enfin Benita est libre voilà merci l'argent ne fait pas le bonheur. Le sexe aussi ne fera jamais le bonheur d'une femme. La femme, c'est sa tête. L'homme aussi, ce n'est pas sa taille, c'est sa tête. Yo lingaka mobali na yo pona nini. Bino bandeko nanga ba célibataire. Bozo ko luka jari ya basi nini. O bo dessinana na ba papier, o bo talaka na ba télévision. Bandeko nanga pe ya basi. Bajar ya mibali nini obino bozalaka na bango besoin et pourquoi yo za na besoin ka ya mobali wana parce que ko bando zo soya ndaku na yo bien na soya bana na yo bien parce que ko banda ko pesa yo mbongo parce que l'amour prime na nyonso obiso tozala nango besoin ya osala na vie l'amour prime lobe ko leka lelo bochwale tokutani mbala sima merci beaucoup.